Jeudi 25 novembre 2021, vous nous suivez de partout. Bonjour, bienvenue à l'émission Kindoki Politique de ce jour. Oh, Nazaline et Sengomingi a co-présenté les binos. Nous sommes là pour vous servir, toujours dans le cadre d'analyser les actualités politiques, socio-culturelles de notre pays. Alors, pour ce jour, tu es bien que Milulu Minen et Zosalema Anamboka Nabiso, chef de l'État Bazo Poussana. Kasi parmi l'actualité, il y a Moko Nalelo, tête à tête entre le président Tshisekedi, RDCP président, il y a Zambie et Salema qui hier na cité Union africaine, pays sous Kinshasa ils ont abrité sommet chef d'État sur masculinité positive, wapi ici chef de l'État africain kozwa part na conférence de haut niveau sur l'élimination de violences contre les femmes. Pays sous parmi l'actualité du jour, IGF Abimina Silence peut réagir par rapport il y a enquête Congo Hold Up atalisi que Nandela il y a inspecteur général Nayeji Lalenge Tebang atalisi que pouvoir ya Tshisekedi ekokwea na kati ya ba scandale té, c'est-à-dire que avant topé après pouvoir na bango état de droit et qu'on a toujours respecté pe bakoyoka bango na makambu ezali locheté. Alors tout ça toujours na cadre émission qui politique alelo pour na lelo na mbeli bino moko ya bana mboka David Mukandu azali bongo membre ya SID pe moko ya bai o babundaka auprès ya soldat du peuple leader na bango Martin Fayulu na elongo to resola quelques sujets d'actualité o ezali vraiment du jour. Mboka David Mbotenayo. Mbote mama Naomi. Bonne santé. Santé zama malamu ya pasi mingi ezali kokoma nanga awa na moni kini komi salite koleka atango ya Kabila. Donc il faut na koma na ziba moto na dépasser plus de $10 pour na koma awa. Donc kini za salite makasi. Rôle ya ngobila na mboka tozoyeba te ndeko ngobila kini bopeto badekesi mbongo me ngobila azimbongo kosala ngo na ambiance na batu na ye kini ezali vraiment salité makasi. Vous parlez de l'embouteillage, vous parlez de gérance de la saleté, de déchets, vous parlez de kini za salité dans quel contexte? Parce que tu as vu kembo le beti tonga lelo contexte oyo zo belezani. Mais ba niveau za boucher quand vous avez bouché embouteillage makasi ba route secondaire ezate so chimuto ba créer la biso eza ko pesa peuple pasi makasi ngana banja ki ndeko Chilombo il a fallu créer ba route secondaire au lieu de créer so chimuto parce que moyen ko koma awa vraiment ezala ki pasi makasi na se couper en morceaux pour que na koma na chaîne na yo oyo. Déplacement, on a vu les Kinshasa, c'est un problème, ils ont casse-tête, ça c'est une réalité. Quand vous parlez, oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité parce que c'est évident. Parce que la République démocratique, la route secondaire, égalité. Chilombo a voulu créer ce mouton, mais la route secondaire a créé aussi Kolongamasi, Nati, Kubimanandela, il y a poids lourd. On a créé Prince wana pour nous ezobandeko ya changu obana masina mikondo koyana bango ti nanjela ya poids lourd asali yango te. Alors hier a oleli boulevard Lumumba or que abosani ba route secondaire nde et sungaka population na biso ba se déplacer na niveau bazali ba comme na ville yango nde ezoko créer ba embouteillage makasi na kati ya ville. Très bien. Rencontre et échange de cardinal là chef de l'institution Église catholique et tal ici que il y a un problème qu'on a gouvernement et puis bon continuer à servir au peuple. Quelle est votre lecture par rapport à la rencontre wana? Je lance un appel, ne touchez pas à mon cardinal. Ne touchez pas à mon cardinal. Oyo ndeko Chilombo atina ki batuna ya atindi mboso atindi batulu kwebo pe cardinal mbongo ezali ko flatter et j'interpelle le cardinal mbongo ala na bakrimasi wana te akoisa mana kanyaka te ala na njela 80 millions d'habitants
ya peuple congolais au bana simana nzela ngo ezani nzela o ezali kino Colonel Ambongo n'appelle au basango balansaki tout monde qui va partir prenante bayaki ne tozo bundane tumba oyo seni il faut ezala dépolitiser toyebi ndeko Tshilombo atindi ya ndeko Mboso atindi ndeko Bayatu Lukwebo na idée ba kende ba corrompre le Colonel Ambongo. La corruption c'est trop dur quand tu parles de corruption, tu n'as pas de preuve là. Corruption on atindi bango parce que bango au départ to bandaki makambo ya seni balobaki catholique bala na poa moko te balandaki ndeko Dodo Kamba bakendaki kuna alors baye ko se rendre compte que non la majorité de la population ming bazali na église catholique yango ndeko Tshilombo atindaki Bayatu Lukwebo atindaki ndeko Mboso otubaki Pepe Mboso epa ndeko Ambongo bakende koyokana atela bango na sie toyebisi ndeko Mboso boy ola kardinal na biso tumemake na mutema alanda bakrimasi wana te ye il faut alanda njola ya peuple boyokani wana esali bino mabe te boyokani wana eza lukuta eza molili o ndeko Tshilombo atindi batu na ye kepa ya Mboso epa ya le président de la République quand même tozana itando ikie non pona biso toyebi no mutu auto vota ki na se ya mbula c'est le président élu Martin Fayulu. C'est le président légitimement élu Martin Fayulu. Non, maman Naomi, on a passé 2 jours dans la cour. Tu as preuve na biso na cour et ba juge ba boy ko yamba biso na cour. On a passé nuit na bandeko na Daniel Safou na bandeko Raphaël Kibuka na bandeko Mukebai to lali wana c'était pas facile. C'était pénible pour na cour ba yamba biso. Tant que le cours est corrompu, la cour est corrompue dans le Kabila, il y a un autre qui va résultat, il y a bien le bloc patriotique. Bloc patriotique, ils allaient appel lancé et pas le président élu Martin Fayulu. C'était Martin Fayulu qui appelle na force politique, socio-politique, culturelle, Bayato Sangana. C'était le 19 octobre. Et le président élu Martin Fayulu a lancé appel na tu es comme on a basango pe ba ko lancer appel na bango appel ni la na même akasi basango to yabino ya basango parce que jusqu'à présent basango de mutu bazali ko superviser bloc patriotique na biso to yewana to kuti bandeko na biso ya bandeko ya FCC baye bandeko lamuka baye to robenga na bango te neti yo bengi ngai na kuti ndeko IDPS na plateau na yo ndeko benga na yete mutu aina par na ye bandeko ya FCC ba ye na part na bango kino basineki ba accord na ndeko Kabila ya gâteau ndeko Tshilombo a respecté yango te biso to ye na bloc wana pour que non seni et la dépolitiser mais maloba pe ke batuli bali ba koyo tambola te so ba yokani te donc so bo tambola sika mo se ke boyokani mama Normi na kati ya salwana ngai David Mkandu na droite ko bengana bandeko FCC parce que ba répondre na appel bamoni basalaki erreur makasi ya kopesa ndeko Tshilombo bokonzi mutu oyo azalaki bien préparé te na kati ya parti na ye. Très bientôt lobela likambo etali toujours église catholique to monaki banimateur ya ba institution notamment premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ministre nani président ya Assemblée nationale pe sous président ya Sénat na conseiller spécial ya chef de l'État bakenda kotala bakenda kokutana na cardinal Ambongo pona na makambetali bongo mboka pe bongo na bongo sur présumé conflit entre église catholique et l'état awa cardinal alobiango clairement que l'église catholique est un problème na l'état te question à liboso à venir il y a bloc patriotique et zanini parce que bino kangama toujours du côté église catholique église catholique yoka na on l'état bino avenir na bino topé avenir ya lesanga bosala nezani Tukamamaka na catholique mais tukamamana 80 millions d'habitants au bazangi lotiliki na sima église catholique au bazangi mai au bazangi banjela au yakulia ezate ne biso lamuka tozana sima ya peuple wana ndeko Ambongo tanke alobi que non azana problème na pouvoir en place te atindi bango te il faut to zonga
na makambo etali ya seni parce que jusqu'à présent même église catholique baza contacté na makambo ndeko Tshilombo asalaki bango balobi que non bazalaki cette confession il fallait que ba désigner mokambi ya seni mais tout le monde la majorité bataki badodo kamba tout consort là bango nde bakendaki wana mais église catholique na SCC baboyaki tout le monde ndeko Tshilombo atindi ndeko Bayetu Lukwebo atindi ndeko Mboso bakende komona cardinal on a laissé appel ne touchez pas mon cardinal Ambongo bakendaki ko bondela ye que non atela bango na si parce que amoni ali oyo bloc patriotique ezoya nango ezali ali ya mabe bazo ko banga population aza énervé makasi yango cardinal Ambongo atini bango alobi il faut bazonga na seni il faut batala makambo ya seni il faut ba retirer loi électorale wana oyo parlement na biso eza illégitime ba votaki pona ban parlement illégitime ils appellent ba député na biso kati ba pas illégitime ya biso baki élu oyibango bien que non na lukunga écoute-moi avant que le président élu Martin Fayulu a posté non candidat président de la République a sali 3 mandats de député national na lukunga mutu moko ko ignorer yango lukunga ezali chef moko ezali un peu passe pour qu'il gagner mais le président élu Martin Fayulu a sali 3 mandats na lukunga et c'est déjà combien de députés bon ba député na biso ebele bakata bango ebele so na lutangolo ba komo lokola Serge Wolo ben validaye le gal ben validaye maman Charlotte ben validaye donc toza ebele parce que ba yaki na ba baza assemblée nationale ndenga ba baza siéger bazali nombre baza mo ebele o bana kati ya parlement ba siéger biso la muka o bazali ko boya neta peso ados nombasi au monde qui est toujours dans l'actualité ndenge aboyi Dip azali le seul député na kati ya parlement illégitime o aboyi Dip la majorité bango tout bazi ba Dip mais yé alobi na yaki awa pona ko défendre le peuple na olingate peuple na nga azanga lotiliki azanga mai e ngana za Dip palisa de $54,000 na tamono na ngo peuple na nga azanyoka na makolo donc azali député o biso na Congo mobimba il faut to saluer to betele maboko azali député s'il faut résumer na mukuse combat obino bo sala Kobimana balabala à tout moment combat na bino za résumé en quoi bon combat na biso to bimi libanda mibeko mboka te toza na kati ya article 66 ya libeko likondi ya mboka na biso mais il y a pas si mingi tali ko kamwa ndeko ngobila tali ko tindela biso ba policier makasi or entre biso na pouvoir en place ozali illégitime bangonde bazali ko violer mibeko chaque jour biso tozali ko appliquer mibeko libeko likondi ya mboka comme la marche tozali na régime tozali information tu informer ndeko mobila que non jour boye okomona ba elamuka ba ko marcher ba ko ya ko chiter boye mais boye bipe ke mibeko lobi que siège ya seni est inviolable jamais ils ont inviolable même aucun cour balobi les arrêts de la cour sont incontestables mais les arrêts de la cour sont rendus au nom du peuple au cas où cour ba voter loi moko boye peuple aboyi yango au monde na tongo be 40 millions d'habitants ba na cour olobani parce que cour ba sala pour le peuple et bango ba voter mibeko peuple aboyi yango na tongo moni ba tondi na cour wana ba juge ba okima ndila nini. Les arrêts de la cour sont rendus au nom du peuple. Net mon seni peuple a moni molili na misunaye azo comprendre etenda ko kende wapi. Ma pona minde ya mutu epera peuple pifo ya ko vivre heureux na mboka na ye komona ko kamwa ndeko Tshilombo avec camarade ne kadima o bavana ne uta mikolo mingi na Belgique aye ko imposer le biso peuple boy yango peuple a ke ko informer ndeko ngobla kino to ko bima na njela ko bola ndeko kadima ndeko marche ndeko ba pesa bino autorisation ba encadrer kibino ya mi balé site ba bi ke bo changer lié pourquoi ça a dérangé te ndeko ngobila alingi imposer biso to na régime ya autorisation te maman na minare bandeli to na régime ya information ba yende autorité urbaine to maman na mi to tomba na libeko likondi ya mboka ozali constitution na biso ndeko ngobila akoki jamais ko imposer peuple le peuple est souverain.
ndeko ngana zala ki na kati ya sali na ndeko ngobla fara boye ndeko ngobla asibiso bozana qualité ya ko marché te tu es biso ndeko ngobla que non ce que au monde na tongo peuple abini pour na mai na courant yo pekisa bango o tuna bango marché pour na nini netoxe bino donc le peuple est souverain manu ko kama tongo monde ville bazate peuple a marché ils ali oyo puis faut pouvoir répondre à mutu ya ngate na zo tuna likambe tali combat la bino c'est résumé en quoi combat na biso ezali était seni et dépolitisé de un d'abord de deux ezali tous allez ko réclamer imperium au Nerotilombo ayiba biso avec 16%. Vérité des urnes. Oui, ne tombera jamais avec 16%. Comme président de la République n'a moyen ni. Donc, le président élu Martin Fayulu avec 69% de l'élection de 2018. Malembe bana mboka ba Holanda biso libanda pe na kati ya mboka. Tango zolo balikambe tali bongo dépolitisation à Seni. De un, qu'est-ce que dépolitisation à Seni et kozana ba répercussion na vie social ya peuple wana mutuna mibale de liboso ya mibale mutuna na ngai ezali par rapport ya régime Félix Tshisekedi azali président de la République mokolo ya lelo selon mibeko ndenge ezolo bilango lelo azana pouvoir bino bolingi que apesa bino selon bino boganyaka yazwa apesa bino pouvoir so ya pesa bino pouvoir po bosala nini plan na bino ya obimisa mboka na crise nde bino boloba ya ce problème et tout les années maman Naomi na routine autant article 211 la CENI il faut être indépendant CENI il faut diriger na ba confession religieuse pe na société civile ndeko Tshilombo aye kuboya ngomona me rappelez-vous en 2015 au Nego Kabila betaki le président élu projeté na mutu Martin Fayulu pour les lois oyo Nego Kabila imposé qui peuple on a marché on a revendiqué notre droit et Nego Kabila a tina ki ba policier na yeba ya ba le président élu Martin Fayulu et lobby na ngoto moni le président Kenwa Dodabi l'a rien parlé ba retire loi wana donc biso to lingi seni et la dépolitiser toboyi bayi politique bazala na kati ya seni parce que répercussion on a vie sociale à peuple zani oui ce qui to vie seni ya malamu peuple ozala ere na mboka na ye parce que ce qui to vie seni ya malamu ye bango to kinna mapona ya malamu le peuple a ko voter mutu o ye alingi mona omi depuis to bani makambo ya vote nan mutu o peuple a voter nan a diriger te natangolo Jean-Pierre Bemba 2006 to mouya mayo pour Jean-Pierre Bemba to voter Jean-Pierre Bemba tu en 2011 de reste mémoire était ce qui nous Congo to voter en 2018 peuple a bimi na se mbula aye ko voter le président élu Martin Fayulu Nego Tshilombo na 16% na ye wana zoka aye ko s'imposer à travers Nego Kabila kena abino mona mai na ngane bu changa ikaka ngala vana wana menteye na yo ngana ko simango tu okanga yo te la mi balé question parce que ça revient au même que le président Tshisekedi dit bon en fait élection ou pas qu'il et que bino ba ya la mukabokota pour faire quoi quel est votre plan mais biso tozali na projet de société moko za reconnu au même États-Unis bandima yango Belgique approuvé yango donc tout un projet moko au surtout tiens sur les tables boyer peuplé accès sur population foyer voter mutu et puis après oh mais le président élu en 2018 alobaka yango peuple ayokaka yango moni peuple tango ayoki projet de ya président élu Martin Fayulu peuple a approuvé en mot ah bon idée ya mutu o ezia malamu peuple mutu a salé la président élu Martin le président élu campagne habité toyoka na biso to mona na biso mais projet mutu oyo ezali projet oyo mais est-ce que bobo ya élection na machine à voter ngalinga na yeba erni boyaka ondima élection erni mambe changer pour gagner élection to boyaka yango parce que Ndeko Kabila alingaki adressé mandat soyez qu'on se rende compte que non machine à voter ezalaki malamu pour la population machine à voter ezalaki moyen facile oyo ko aider peuple akene apona mutu oyo ye alingi yango
s'il vous plaît, yango tout le monde qui non peuple tant à l'année président élu Martin Fayulu abino bokende bo voter. Et ça les met combien de temps avant élection pour ça la campagne pour gagner per élection. Et là qui après 2 mois le président élu a tenu la population abino bokende bo voter machine wana ngamoko na étudier yango eza machine malamu. Donc de ça 2 mois à campagne. Yango moni population ba yaki na se mbula bazi mot d'ordre de bango ya commandant du peuple le président élu Martin Fayulu ba yaki na se mbula pour voter parce que ba landa ki yemoko ava atina population ayaki avec fier machine wana machine eza kitoko de Kabila avec machine kitoko tena to voter to kina ba parlement ozali libre transparent apaisé yango peuple yaki a voter président élu Martin Fayulu ko kama ko mona ya pasi ya mingi ndeko kamere akeko benga ndeko tshilo ba se retirer signature na ye et ndeko tshilo malobi au nom de la base je retire ma signature. C'est honte pour la République. Tu prétends être un président de la République. Il a fallu aloba au nom de tout un peuple congolais je retire ma signature. Quand vous parlez de la base on va l'UDPS. Si aujourd'hui le président Martin Fayulu parle de la base on va le décider. Donc état que Ngai David Mukandu na moni Tshilombo azali président nommé à UDPS azali peuple parce que a retiré signature na au nom de la base. À l'époque il était président de l'UDPS. Oui, jusqu'à présent parce que le peuple souffre chaque jour. Vie sociale dans le Congo et ça passe manomi lobi na la lipa 200 francs. Des organisations il fallait continuer à pouvoir et puis situation est changée. Oui. Comment n'est pas ce que non Rwanda bien ko tonga aéroport de bon na kati Congo. Na tonga yo chimso na tonga to la muki Rwanda baziba Congo. Toko ba l'émission pour comme président kokena suka lelo so ka di malongo te. Qu'est-ce qui va se passer bon que pe élection te bon ça en 2017 2018 bo yo élection ti na suka et puis te et puis bo gagner. Maman non mais le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Ndeko Tshilombo akoki jamais ko imposer peuple. Ndeko Tshilombo akoki jamais ko imposer peuple. Attends. Responsabilité bino bo pesa eza na niveau nini parce que ba pesa ki responsabilité na ba confession religieuse ba pona moto akokamba seni. Ba besi bango tangu ba bonité. Ba bien na kombo. Za brancher chaque jour. Ndeko Tshilombo na ndeko moso na ndeko ba pasali forcing ya ko imposer souveraineté ya peuple. Ndeko kadima. Bandeko ba olanda biso baza député eza population on a mingi na boto na respect envers bango tant tozo lo balikambo zozongisa ka Félix Tshisekedi président de la République le roi moto anomaki il a été nommé le roi anomaki le président ya Seni alors que ba pesa ki mobeko to pe ba pesa ki tâche wana na ba confession religieuse le 6 confession religieuse o fa ba mema mutu ba memite. Les autres bazaki na posa ya komema ba mimi ba pesi en assemblée nationale. Assemblée nationale epesi bango tangu ba solo ya ba boko sola. Nyonso esalemaki population monaki. Ti tangu ba eko kotisa ndeko kadima na assemblée nationale. Et puis chef de l'état sali oya mosala aye akotisier na ordonnance présidentielle. Par na responsabilité na makambo nyonso nezani. Moi non mi moni makambo ozoloba ce qui peuple yoko akoba yo directement. Mais c'est la vérité. Ezali na beklese mon côté le catholique na majorité. Mon côté na mboka. Mon so OK na kati ya kabea ka mwanga na village kuna ya biso na kelume okuta catholique. Okuta église catholique, okuta église kimbangiste te. Okuta église otomona binjambi te. Catholique est partout. Bon, catholique, fidèle, confesseur religieuse presque. Ce qui signifie que candidat Falaouta na catholique. Oui, à mon avec défendre la population au Bazali, na kati ya église na bango. Parce que hier, Azali, nani père spirituel, avec gérer même la vie à batu au Bazali ko sambila. Ambonga moni que non ba vie ya batwana eza a danger ambonga boyi yango lelo to zoni komuna ndeko Tshilombo ko tinda ya ndeko batu lukwebo ba ko solo na kardinal ambongo to moni yete atinga luka diangenda bono ko luka soki nani bono ko luka soki Moïse Mbi ali okende ko luka ye parce que de la majorité
catholique est une majorité de l'Okamba, il y a qui a s'embrouillé population. Il se rend compte que oui, il y a une majorité. Il y a un cardinal Ambon, on a vu sur le col à la question à 80 millions d'habitants. Il faut tout bannir la compteur à zéro. Nous avons hôtel Séni. Nous avons d'abord retirer loi électorale. Vous allez tailler au profit de la mesure, nous allons mettre. Il faut retirer Yango. Loi électorale qui a été votée à l'Assemblée nationale. Moi, non, mais tu as dit que voter ma palissade. Oh, comment on a fait pour que mon comme Koganga chèque, ton ami dit pourquoi a dit palissade. Ça faut t'amener na quête. Tant on dit palissade, on a collègue à la TV, on a tout voté à moi, tout le monde. Et ça, vous maman Naomi, on ne joue pas vers la République. On ne joue pas vers la République. On ne retire le mot, allez ça là, allez cracher dans tombeau à Lumumba, allez cracher dans tombeau à Rossimo. La question c'était si Kadima ne part pas, vous irez aux élections, oui ou non? Moi non, mais qui Kadima Azala, tu aucune élection. Il faut Kadima. Écoutez, élection. Il faut d'abord il faut que non, lit na biso na seni et pour Kadima. Kadima est un individu. Lui n'a pas besoin ndeko Chilombo a retiré loi wana. Oh il a voté qui dit voilà. Oh il député va voter. On ndeko Chilombo a pensé qui bango ba palissade. Comment il va sa responsabilité n'est pas président alors qu'il y a sa responsabilité non soit anaté. Comment il va le faire? Non mais le chef de l'État il est le garant bon fonctionnement de la République. Il agit conformément à la Constitution. Mais en violation. Tout le monde d'abord, un homme juge en violation. L'homme est en violation. Ne continue le mot depuis Azali Nabokondinaye, Banomaye, Azali Obe, ko violé, Mibe ko Yamoka, na commis tout, Nandeko Kabou, Yanandeko Kaboun, Obako Beta, tout le temps, midi pourquoi. Parce que terre, moi, la maille n'a pas monté. Depuis ailleurs, qu'on violé la loi, qu'on viole, à nous même, cours en violation. Loi est qui illégal, à violer la loi. Illégal comment? Alors que les gens qui voté. Mais à travers la palissade, en réalité, le député qui a voté la loi. Et pour convaincre Bango, il a donné aux députés de palissade. Vous avez deux preuves. Tout ça est endoïqué. Non, mais tout ça n'a pas de preuves. Quand on parle, c'est entre la vie ou la mort. On a tout. On a tout. Dieu est commosso au azotam na katia national. Yende muto ali ko pousser peuple njumo na tongo boye buna batumi tout na katikuna parce que batumi par nini assemblée nationale. Ali on a comme révolution aux hommes maana et zami banda mibeko boye bango. Oui. Nous ne sommes pas loin de déclencher la grande révolution en Mboka Oyo. C'est trop. Question à nous répondre à la question Mibale. Si Kadima partait, qu'est-ce qui va se passer? Nan kuto okendi saye. Wa déjà ça question ni boso okende. Mais le peuple nan okendi saye parce que on est concret non tous en concrètement par là. Nan okendi saye. C'est comme qu'est-ce qui va se passer? Tant vous nous l'homme qui bobita Kadima part, qui va faire partie Kadima. Quand il va partir, qu'est-ce qui va se passer de 2 et puis de 3, qu'est-ce que vous proposez? 3 questions. Non, mais tant Kadima, bato ba robengana Kadima, ils ont un hôtel. Ils ont 80 millions d'habitants. Au ba robengana Kadima, na loi ne wana ndeko Chilombo aponaki. De 2, tant Kadima akokende. Tokotika responsabilité na biso nyonso peuple na maboko ya confesseur religieux. Wana ki kanya ke tamola ki obi sera kanya ke tamola bato ko na raté mon ami mbongo so ni échange ni rechanger mais trop mais ba confesseur religieux ba ko pona mutu o bango ni échanger nga problème na nga yango parce que ya liboso ba ko na té mi ba ko na ndé ni échanger bon tant que di ma ko kende to bi to kende na ba ma pona mi ozali libre transparent et apaisé nan et peuple nan to kende na ba sango l'élection libre transparent apaisé ba sango na mutu na ba ozi bango to na ozi ba kimbangiste ba ko désigner mutu o alali sembo mutu o mutema na ye etonisami na mbindo te mutu o alingi mboka na ye mutu o akomema peuple na maponami ya solo manomi bakosa yo te banda Congo
ezala Congo nanu tomona mutu o biso voter te a diriger mboka nanu te manomi tout ça la semblante le pays souffre Congo na biso ezo séné chaque jour te voter mutu oyo ben imposer biso te voter mutu oyo donc quand vous parlez que non oh ce sont ba blancs ba grand électeurs non je suis contre ça sauf que tu ba blanc alors il faut tout bannir mboka na biso tout un peuple souverain par définition peuple souverain mutu o azali ko décider c'est attendre un mot d'ordre parce qu'il y a biso na Congo comment faire Belgique a décidé États-Unis a décidé France a décidé ce que souveraineté na biso et que na wapi tout bien sûr émission de ko Marie ko répondre à mutu na mais bon n'a pas répondre la Mouka ne s'est pas présenté en fait le leader de la Mouka ne se sont pas présentés à la marche ni au sitting pourquoi qu'est-ce qui s'est passé donc bon n'a pas de tout ça en bon terme sitting apparemment beaucoup quand au sangana na FCC madame te bon mon ami ko sangana na FCC biso to signé accord moko te na FCC ni coalition ni cohabitation ni plateforme biso na FCC to répondre na appel ya ba catholique bozo bondiselo ko moko neto bon na kati wana mutu na mutu ala intérêt na ye bango bazo bundela pona part ya gâteau na bango nde basina ba reconnaître que ça intérêt na kati basina ka ba corps na bango zela mon nom na ba corps na bango na ndeko Kabila ba créer union sacrée na bango que non yo za part ya gâteau boye biso la muka to yé penché pona 80 millions d'habitants biso to ko lité na tina été seni et la dépolitiser to bien ce qui seni et la dépolitiser peuple auquel ma pona mi ozali ya sembo peuple a vivre heureux na kati ya mboka na ye notre ko vivre na Congo le ko na kati ya Haïti mais dans na kati ya mboka na biso moko Congo imaginez-vous moi normi to marcher awa le 22 mais ngana na ki victime na sima ya gare awa bakangi ngana Serge Welo na kati ya jeep degré babetela na kati ya mboka nazali ko revendiquer mais la police on ne retire le matinaki balingi te to manifester na c'est boyemba banzemba mabeto bosala kile kama mabebo la police ekangoka kamba boye est-ce que yo zali journaliste mon ami musala oyo ozosala yeba na sima na yo population alanda ko makasi ko sala RRT il faut autant la vérité to yé to casser le comment te yo mona obi la muka casser to yé ko komana seni ezali barricade ba teli peuple o ala mindu kité bo tele 50 mitu kama ya moto netation nini bo tele 200 jeep netation nini mais alors peuple abimi libanda ya libé ko li konji ya mboka te peuple ezali ko appliquer article 26 o epesi pifo ya ko manifester mais ko kamwa ndeko Chilombo na ndeko Ngobila babi bango ba kotambola te bango ba ko bimate to tela bango mituka ya ma moto pour que to casser bango manomi tambola kana vérité lukaka esika vérité evandi pesaka peuple wana oyo o pese vérité vérité zani na kachwa vérité zali que non baboyi la muke marché manomi vous parlez du marche ou bien un sitting tous les deux marche c'est le maki normalement marche c'est le maki selon bisoté nego ngobila imposer ki biso marche c'était prévu et banana tiangu nego ngobila biso na 15 mais toi qui coincé makasi na 15 wana le président élu a kiti ato impatiété tu mona ki yé a matari le kolo ya mutuka na oui parce que vous mobilisez bien na tiangu kuna moi vous mobiliser comme ce zate yo mona ki na 15 wana tu as combien soyez là on est salaire que beau travailler bien té travailler qui bien le président Eli a coré le cotambo le président Njela et qui muke population avec tout est dans joto boya boya non c'est mieux na matel kolo ya mutuka na ngai na mona ka population na ngai na misu c'est na tiangu ezali boulevard Lumumba c'est vaste et dans munene to tambola bien mais tena 15 ngai ngobila abi na 15 beaucoup choué mais moi kamo ki na 15 moni population degré lelo OK na ba élection na 2023 na la mukana nozala candidat président si boso liango nanuté wana to tikeli ba kambina biso
bangonde bako décider mais quand même vous vous préparez aux élections. Oui, tu dois préparer yango déjà. Tu dis que non 2023 fa négocier le mois kende. Mais oui, tout côté na pouvoir, tout peut sa peuple à vivre erré dans mboka na ye. Parce que le peuple local a voté qui projet de société, il y a président élu Martin Fayulu, il y a un peu écosong en 2023, mais candidat il y a la mouka ngane devant nous maintenant tout éviter. Les autres on va décider ça dans combien de provinces dans mboka na biso? Ah, partout. Au moins marche auto la saki implantation tout ça va partout marche auto la saki le 15 septembre na kabea kamwanga na mboka Chilombo bato marché qui chose grave ba ko kanga secrétaire au azali effectif na biso na kati ya mouvement ba kanga kiye donc même chez frère babaye c'est grave mon ami c'est on a famille bande ko babaye yo c'est grave na mouvement bazoli la pelouse na foufou. Lelo, vous parlez du régime Tshisekedi, l'obésaki régime Kabila. Lelo, ceux qui font monter Kamambo Kanabiso, hormis Martin Fayulu, au Fabong Sambo Kezanan. Bon, au Fabong Sambo Kanabiso, c'est le président Martin Fayulu. À Paris. Bon, à Paris, Azate. Donc, peuple Azakulala, à l'autre Fayulu. Ntimo bayimbaka na malili nela ngaye na malili nela o to voter ki nani dans yo ndo za boko comme président de la République des fois Zaka Fayulu mais mon ami toki ko brûler betapti ozali on a décidé d'abord reporter dans la muka mbamta ngana ko faire France contre ba Daniel Safu Kebai Daniel Mbau ba Christelle Vwanga non on faire face contre bango mais ozali tant pays moment il y a Fayulu tout ce qui a régné n'a eu qu'au brûler tape directement. C'est pourquoi je parlais de leaders politiques dans notre pays. Il y a plusieurs leaders pour Nabi à part Martin Fayulu Nana Koko Kamba pour qu'il change. Je vois personne. C'est Fayulu qui incarne la souveraineté de tout un peuple congolais. C'est Fayulu. Donc il y a un espoir du peuple. Oh peuple azolala, imaginez-vous maman normi tout on a idée pèse basale meeting na terrasse terrestre ndiko ngobula pandi ba mbongo lokola baza ko yiba ratonga mili pourquoi mais le président Eli a lancé appel mutu auti maluku aye makolo tina nji. Imaginez-vous quelle fidélité au peuple azanangu au peuple za ko porter na mutema. Donc mutu oyo ko changer mboka na biso oyo comme déjà tanga oye ba idéologie pe plan ya Martin Fayulu pour na mboka na biso so tanga non ça fait 6 ans que je suis tout près du président Martin Fayulu. Idéologie na ezalani idéologie bon ezali ebele ko numéro donc moko mi balé to organiser c'est morongana yo on a retangelo idéologie na biso pe projet de société na ya président élu Martin Fayulu idéologie à partir na biso ezanini tu es bien ngo que non idéologie à partir au conquérir pouvoir et puis après garder en et puis après et c'est belé parce que président Eliso a commis dans a comaka a belé il y a comment néanmoins bande ko limité. Il vous arrive de voir de séances de travail genre besoin de travailler pour venir en Boka genre conférence genre à part le fait que vous avez to bunda to boya to salabo est-ce que vous avez temps au vendre je vais vous inviter un jour na Faden il monte au quota donc face au monde le président Elimo comme le président Eli a atteint distraction de vie naïté. Yé apporte Congo na mutu. On a 9h au côté avec comment au côté de la machine, au côté de téléphone. Donc ils ont fait en sorte que non Mokanaye est heureux. Le président élu Martin Fayulu serait pour na Mokate Olukanine. Il a tout. C'est bon, émission et s'il votre message par rapport à cette émission et un message au peuple congolais, à la population congolaise qui nous a suivis dans le pays et ailleurs. Bon, je remercie d'abord à Kei na bandeko Obana Kati awa na pesi bango merci parce que ba Kei ngai bien et na remercie na yo manormi oyo peuple congolais ala na ko tongo me dit pourquoi donc kanbe eza émission moko na ebité donc on a baitano ike sur ngai kan be na magazine na bino na lection ata mukete il faut na yoka kan be balobi nini pour nous moi mayele
et vous continuez la vérité, vous penchez na ngambo ya peuple, kolana kanyaka te, kanyaka iza oyeloko, ils ont détruit le peuple. Ozala mbongo te okufa. Sera mieux de servir la population congolaise. Obodo kufa tango midi pourquoi na ndala lotili kezate. Et nous remercier d'abord mon secrétaire général, mon papa, moi, le professeur Devos Kitoko Moulenda, Moutoua Mayele. Dans Moutoua, on a bien que le premier, en 2023, c'est lui le premier ministre à Kamba politique ya mboka na biso. Et je remercie mon président élu Martin Fayulu Aigle. M'a dit dans yende vraiment azali dans industrie ya Congo. Donc il y a population izali na maboko na ye. Donc ezali message na population mais yo comme boaka ba lokwa la mission musique wende. Non, et dans ma banque non parce que ce qui n'a pas il a grâce à bango. Moi non le président Eli azonga na 5e des humanités. Na blé blanc. L'on a commis politologue grâce à lui. Donc il faut nous remercier. Et pour nous rechuter, la population congolaise, date à ne pas manquer, rendez-vous à ne pas manquer le 27. Donc on a biso tout dans 7 heures pour nous barrer la route. La dictature fatiste a imposé la population congolaise. Donc peuple congolais autour a lésé a kufananjala tokuta na biso banso mukolo samedi na njela koboya ndeko kadima koboya loi électorale wana pe koyebisa ndeko mobila ngana kebisi mobila kebisa gouverneur oui ngana kebisi mobila nesi mobila mais c'est grave c'est grave ça mobila oza yumbite oza Kinshasa mboka ba no ville mo ba yanki ba yakuza donc on peut ça ablement oza yumbi un moment yumbi si vous en fait si vous informer qui mobile a informé normi a bien qu'on est avant notre de venir kuna à mon ba chéri na amula kama tembo na ye et puis non pas comme ça c'est la vie privée des gens non ça n'a rien à voir avec la ça n'a rien à voir mais ici on ne dit pas ça s'il vous plaît on parle seulement de la population on parle de l'État congolais on parle de la nation s'il vous plaît de la nation s'il vous plaît pas comme ça donc comme na souka émission na biso ndeko David Mukamdu puis émission ici bolanda biso na kati ya mboka topeli banda ezaki kindoki politique émission d'analyse politique tozaki na ndeko David Mukambu azali bongo ya SID ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi ngala mindo kuta très prochainement na invité à Sika toujours avec le même plaisir d'ici là portez-vous bien.